na biso Patrice Ngoi Musoko oyo ebela batu babengaka frère Patrice Ngoi Musoko, ba mosusu babengaka ye papa, batu mosusu babengaka ye oncle Patrice. Bandeko nanga kande boyebi nga na linga toujours ko benga ba papa surtout soki papa aza na bana pona respect to benga ye ka papa po aza papa moko pe asi respectaka makasi papa na biso Patrice Ngoi Musoko. Mboto ya makasi, dossier sur dossier, affaire sur affaire, bandeko nanga toye kolala tolamuki na ba makambo ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko. Papa Patrice Ngoi Musoko asali nini, eza nini, elobi ata bandeko mosusu mama Etoiline yokota akana mozindo to boyi olobaka ebele. Tango bokota, s'il vous plaît, veuillez d'abord vous abonner massivement. Bo s'abonner kanga na linga toujours bato soki bo landanga boye nanu na système ko s'abonner ko s'abonner ezalaka nango fele like vidéo na biso tango zo si sa ko like tia moi commentaire dayo et puis partager les biso na 10 personnes la famille kaka ndenge esengeli. Voilà, lelo toye na dossier ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko o bato mosusu babengaka frère Patrice Ngoi Musoko. Qu'est-ce que se passe? Dossier ezandenge nini? Papa na biso asali lisusu nini? Basala nzambe ya Congo na biso, baza basali moko ya nzambe oyo population elandelaka. Oyo penza population etalelaka. Na lobakango c'est toujours c'est normal hein? Parce que baza basara mboka na biso normalement soki basali likambo il faut toya kolandela. Soki basali ya malamu toya kobetela bango maboko, soki basali ya mabe toya kotiango pe kopekisango eza mabongo tokende nango ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi, mama zala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona o etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Papa Patrice asali nini, eza nini, pe dossier eza nini. Nayaki kolala ka boye, nayaki kolamuka, na moni mwa ba video batindela kinga. C'était, si je ne m'abuse pas, depuis mercredi, hein, mardi to mercredi. C'est parce que nazaki na tante, bato o déjà balandaka nga mingi ba omona, na tiaki ba video ebele te po tant nanga e bando permettre nga te, yango na yaki te. Lelo na ye, parce que na lingi nanu to solola sur dossier oyo. Papa Patrice azalaki bongo président ya ba musicien ya musique gospel. Azalaki président na bango ye muto abandeki kokamba depuis après liwa ya papa Charles Mumbaya. Potango papa Charles Mumbaya azalaki na bomoi ye muto azalaki président ya ba musicien.
Après kokufa ya papa Charles Mumbaya, nde bayaki kopesa kiti wana ya kibokonzi epai ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Papa Patrice Ngoyi Musoko akomaki pe abandaki kokonza ka ndenge esengelaka, ka ndenge ezalaka. Na kokonza na ye wana, boyebi communauté na biso eza communauté moko ya somo bayelaki papa Patrice, basalelaki ye kutu na ba émission ya koya kosambwisa ye jusqu'à ce que papa Patrice ayaki kolongwa na kiti wana. Alongwaki ti lelo oyo président ayebanaka te. Alors, tango président ayebanaka te, la famille bato ebele bamonaka pe mingi papa Patrice na ba makambo soki chrétien aza na likambo omona papa Patrice ye wana akei. Tomonaki sœur na biso Eunice Manyanga akufelaki maman. Papa na biso Patrice asalaki effort na ye nyonso, bien que ye pe asalaka mingi ba voyage, akendaki kotala sœur Eunice. Tomonaki ba concert ya pasteur Mike azalaki présent, ya pasteur Moïse Mbiye atikala kokende. Pourquoi atikala kokende te? Pourquoi? Parce que na ba série wana azalaki na France, akendaki te na concert ya pasteur Moïse Mbiye. Alors, bato ebele mona kaka que non, papa Patrice, c'est parce que azalaka président, ba musicien, yango wana amipesaka toujours, alingaka toujours kokende. Pour votre information, papa Patrice akendaka te que non parce que aza président. Akendaka na ye parce que ayebi kovanda na bato. Boyebi mutu oyo ayebaka kovanda na bato, hein. Quel que soit nini, quel que soit l'empêchement, aza disponible te, quel que soit affaire ebele oya salaka, ako créer toujours temps moko boye songolo pakata pona okende kotala bato. Botala sikoyo bisika makambo nyonso ebandi. Makambo minene ebandi, tomonaki église ya Shekina ezikaki dimanche. Ezalaki dimanche vers 5 heures, église ya Shekina ya pasteur Dioka. Tango église ezikaki, ka le même jour, tomonaki gouverneur ya Kinshasa asalaki descente na ekuna, akendaki. Et après, toyaki komona pasteur Carlos Baruti, yepe akendaki. Et toyaki komona pe papa na biso Kabundi Walesa. Après komona pasteur Kabundi Walesa diko, toyaki kovanda, toyaki komona nani? Papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Papa Patrice Ngoyi Musoko akendaki kolela na pasteur Dioka. Mais ce qui m'étonne, eza ya koloba que non, tango bamonaki présence ya papa Patrice, bato baza ya koloba que papa Patrice atikala kokende ata na enveloppe te. Ya sika eye, ya kitoko eye, Glade Beauty, ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso, pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours, papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo, na Glade Beauty, masolo ya kitoko ya baposa ezali. Pona bandeko mosusu oyo bazonyo kwa mamakasi na oyo etali makambo ya posa, ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty, bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, ozana ba bouton, ozana ba tache, ozana ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté, ezo salema na salon ya Glade Beauty, la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa
produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Oh papa Patrice akeka maboko polele atikali komemata pasteur Dio ka enveloppe te ba pasteur nyonso tongo bakendaki bamemaki ba enveloppe na bango boyebisanga nanu parce que biso nyonso moi personnellement boyebi nazwaka penza temps ya kolandela makambo tango ka batindelaki nga ba video nazwaki temps na nga ya kolandela ba dossier nyonso est-ce que ba pasteur o nyonso bakendaki kotala le pasteur Dio ka bakendaki na ba enveloppe batikala kokende na ba enveloppe te. Pourquoi communauté congolaise ilingaka toujours koya kosambwisa papa Patrice Ngoi Musoko? C'est parce que aza pasteur ya barando te. Bolingaka ndenge ba pasteur Moïse Mbie bayaka, bolingaka ndenge ba pasteur Mike Alambai bakenda ko répondre bino na ba cher yango bino bosepelaka. Ye akendaki to loba nano ezala enveloppe ezalaki te. Pasteur na biso Patrice Ngoi Musoko parce que aza pasteur lelo. Ti akendaki kokutana, akendaki consoler pasteur Dioka. Est-ce que objectif ezalaki ka il faut azala na mbongo? Yango bomona communauté na biso ekoma lelo na mitema mabe. Pourquoi? Parce que la plupart a batu bakomika na makanisi na bango eza mbongo. Premièrement mbongo batu bakoki kosala likambo te sa mbongo, donc bango batie penza na mitu na bango eza kaka mbongo nanu mbongo kaka. Omona ata mutu aza na matanga azo calculer déjà batu bazoya ata mutu oyo azalaki présent soki ka mutu ayeli ye enveloppe te akomi kosalela ye ba problème. Il faut que mutu ayaka na ba enveloppe. La famille, communauté na biso, communauté congolaise, eza comportement nini? Eza penza. Est-ce que vous pensez que na papa Patrice ndenge azali akoki kokende kokutana na mutu oyo église na ye uti kozika akende ka maboko polele? Ata soki apesaki enveloppe to loba, ata soki apesaki te. Est-ce que ezalaki obligatoire ya kolobaka ke non, il faut ka apesa enveloppe? La présence compte. Ba pasteur nyonso bakendaki ezala ba pasteur kabundwa lesa to tikala komona bisika ba pesa ba enveloppe na bango te. Mais toyebi ka keno ba chrétien nyonso o ba Joan maki na motema, ba chrétien nyonso oyo penza dossier wana ezwaki bango na motema bako pesa bako contribuer. Et d'ailleurs pour votre information, na betelaka ba ndeko na biso ya église à tabernacle maboko. Bango wana ba misali sensibilisation ya kotia $1 na mutu nyonso ya église à tabernacle atia $1 pour na ko soutenir église wana ya Shekina ba construire ango lisusu. Mais ce que ezalaki ba biso mosusu tokotaka na ba église mosusu omona ba pasteur mosusu ekomi sujet na bango ya koseka. Et comme il dit seki, mais bon moni bandeko na biso à tabernacle makambo ba osala. Bato tabernacle bazalaka na boningwa makasi. Bango ba apprécier ba pasteur nyonso ba pasteur kabundwa lesa basali ba descente. Ba pasteur Patrice Ngoi Musoko basali ba descente ba apprécier. Mais bino batu mosusu boza kaka il fallait enveloppe ayaki na enveloppe te aya na enveloppe te l'essentiel tant na ye oyo ayaki ko disponibiliser. Eza déjà ebelé. Eza déjà ya malunga. Eza déjà suffisant. Eza ka patient. Yango bomona lelo oyo batu mosusu ata soki azoleka na ba moment moko très difficile, batu mosusu bazo boya kosunga. Pourquoi? Parce que communauté na biso eza communauté moko olie boya kobeti la papa Patrice Maboko o akati batana ye aki kotala en tout cas c'est une yasika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa
zala makasi mama zala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyokwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli papa na biso Patrice Ngoi Musoko oyo ebela bato babengaka frère Patrice Ngoi Musoko bamosusu babengaka ye papa bato mosusu babengaka ye oncle Patrice bandeko nanga kande boyebi ngana linga toujours kobenga ba papa surtout soki papa aza na bana pona respect to benga ye ka papa po aza papa moko pe asi respectaka makasi papa na biso Patrice Ngoi Musoko mboto ya makasi dossier sur dossier affaire sur affaire bandeko nanga toye kolala tolamuki na ba makambo ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko papa Patrice Ngoi Musoko asali nini eza nini elobi ata bandeko mosusu mama etwalini yokota akana mozindo to boyi olobaka ebele tango bokota s'il vous plaît veuillez d'abord vous abonner massivement bo s'abonner kanga na linga toujours bato soki bo landanga boye nanu na système ako s'abonner ko s'abonner ezalaka nango fele like vidéo na biso tango zo si sakola ke tia moi commentaire na yo et puis partager les biso na 10 personnes la famille kaka ndenge esengeli voilà lelo toye na dossier ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko o bato mosusu babengaka frère Patrice Ngoi Musoko. Qu'est-ce que se passe? Dossier ezandenge nini? Papa na biso asali lisusu nini? Basala nzambe ya Congo na biso, baza basali moko ya nzambe oyo population elandelaka. Oyo penza population etalelaka. Na lobakango c'est toujours c'est normal hein? Parce que baza bastar en mboka na biso normalement soki basali likambo il faut toya kolandela soki basali ya malamu toya kobetela bango maboko soki basali ya mabe toya kotia yango pe kopekisa yango eza mabongo tokende nango ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyokwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty
ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glide Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glide Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Papa Patrice asali nini eza nini pe dossier eza nini. Nayaki kolala ka boye nayaki lamuka na moni mwa ba vidéo batindela kinga. C'était si je ne m'abuse pas depuis mercredi mardi to mercredi. C'est parce que nazaki na tante bato o déjà balandaka nga mingi ba omona na tiaki ba vidéo ebele te po tant nanga e bando permettre nga te yango na yaki te. Lelo na ye parce que na lingi nanu to solola sur dossier oyo. Papa Patrice azalaki bongo président ya ba musicien ya musique gospel. Azalaki président na bango ye muto abandeki kokamba depuis après liwa ya papa Charles Mumbaya. Potango papa Charles Mumbaya azalaki na bomoi ye muto azalaki président ya ba musicien. Après kokufa ya papa Charles Mumbaya nde bayaki kopesa kiti wana ya kibokonzi epai ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Papa Patrice Ngoyi Musoko akomaki pe abandaki kokonza ka ndenge esengelaka ka ndenge ezalaka. Na kokonza na ye wana boyebi communauté na biso eza communauté moko ya somo bayelaki papa Patrice basalelaki ye kutu na ba émission ya koya kosambwisa ye jusqu'à ce que papa Patrice ayaki kolongwa na kiti wana. Alongwaki ti lelo oyo président ayebanaka te. Alors, tango président ayebanaka te la famille bato ebele bamonaka pe mingi papa Patrice na ba makambo soki chrétien aza na likambo omona papa Patrice ye wana akei. Tomonaki sœur na biso Eunice Manyanga akufelaki maman. Papa na biso Patrice asalaki effort na ye nyonso bien que ye pe asalaka mingi ba voyage akendaki kotala sœur Eunice. Tomonaki ba concert ya pasteur Mike azalaki présent ya pasteur Moïse Mbiye atikala kokende te pourquoi parce que na ba série wana azalaki na France akendaki te na concert ya pasteur Moïse Mbiye. Alors bato ebele bamona kaka que non papa Patrice c'est parce que azalaka président ba musicien yango wana amipesaka toujours alingaka toujours kokende. Pour votre information papa Patrice akendaka te que non parce que aza président akendaka na ye parce que ayebi kovanda na bato boyebi mutu oyo ayebaka kovanda na bato quel que soit nini, quel que soit empêchement, aza disponible te, quel que soit affaire ebele oya salaka, ako créer toujours temps moko boye songolo pakata pona okende kotala bato. Botala sikoyo bisika makambo nyonso ebandi. Makambo minene ebandi, tomonaki église ya Shekina ezikaki dimanche. Ezalaki dimanche vers 5h, église ya Shekina ya pasteur Dioka. Tango église ezikaki, ka le même jour, tomonaki gouverneur ya Kinshasa, asalaki descente na ekuna, akendaki. Et après, toyaki komona pasteur Carlos Baruti, yepe akendaki, et toyaki komona pe papa na biso Kabundiwa Lesa. Après komona pasteur Kabundiwa Lesa diko toyaki kovanda toya komona nani papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Papa Patrice Ngoyi Musoko akendaki kolela na pasteur Dioka. Mais ce qui m'étonne eza ya koloba que non tango bamona ki présence ya papa Patrice bato baza ya koloba que papa Patrice atikala kokende ata na enveloppe te.
ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na babouton, oza na batache, oza na batampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément, esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Oh papa Patrice akeka maboko polele atikali komemata pasteur dio ka enveloppe te ba pasteur nyonso tongo bakendaki bamemaki ba enveloppe na bango. Boyebisanga nanu parce que biso nyonso moi personnellement boyebi nazwaka penza temps ya kolandela makambo tango ka batindela kinga ba video nazwaki temps na ngai ya kolandela ba dossier nyonso. Est-ce que ba pasteur o nyonso bakendaki kotala le pasteur dio ka bakendaki na ba enveloppe batikala kokende na ba enveloppe te? Pourquoi communauté congolaise ilingaka toujours koya kosambwisa papa Patrice Ngoi Musoko? C'est parce que aza pasteur a barando te. Bolingaka ndenge ba pasteur Moïse Mbie bayaka, bolingaka ndenge ba pasteur Mike Kalambai bakenda ko répondre bino na ba cher yango bino bosepelaka. Ye akendaki to loba nanu ezala enveloppe ezalaki te. Pasteur na biso Patrice Ngoi Musoko parce que aza pasteur lelo. Ti akendaki kokutana, akendaki koconsoler pasteur Dioka. Est-ce que objectif ezalaki ka il faut azala na mbongo? Yango bomona communauté na biso ekoma lelo na mitema mabe. Pourquoi? Parce que la plupart abatu bakomika na makanisi na bango eza mbongo. Premièrement mbongo, batu bakoki kosala likambo te sa mbongo. Donc bango batie penza na mitu na bango eza kaka mbongo nanu. Mbongo kaka. Omona ata mutu aza na matanga azo calculer déjà batu bazoya. Ata mutu oya azalaki présent, soki ka mutu ayeli ye enveloppe te, akomi kosalela ye ba problème. Il faut ka mutu ayaka na ba enveloppe. La famille, communauté na biso, communauté congolaise, eza comportement nini? Eza penza. Est-ce que vous pensez que na papa Patrice ndenge azali akoki kokende kokutana na mutu oyo église na ye uti kozika akende ka maboko polele? Ata soki apesaki enveloppe to loba, ata soki apesaki te, est-ce que ezalaki obligatoire ya kolobaka ke non il faut ka apesa enveloppe? La présence compte. Ba pasteur nyonso bakendaki ezala ba pasteur kabundwa lesa to tikala komona bisika ba pesa ba enveloppe na bango te. Mais toyebi ka keno ba chrétien nyonso o ba joan maki na motema, ba chrétien nyonso oyo penza dossier wana ezwaki bango na motema, bako pesa bako contribuer. Et d'ailleurs pour votre information, na betelaka ba ndeko na biso ya église à tabernacle maboko. Bango wana ba misali sensibilisation ya kotia $1 na mutu nyonso ya église à tabernacle atia $1.
pour na ko soutenir église wana ya Shekina construire ango lisusu. Mais ce que ezalaki ba biso mosusu tokotaka na ba église mosusu, hein? Au moins ba pasteur mosusu ekomi sujet na bango ya koseka. Ekomi liseki, mais bomoni bandeko na biso ya tabernacle makambo ba osala. Bato tabernacle bazalaka na boningwa makasi. Bango ba apprécier ba pasteur nyonso ba pasteur Kabundwa lesa basali ba descente, ba pasteur Patrice Ngwemusolo ko basali ba descente ba apprécier. Mais bino batu mosusu boza kaka il fallait enveloppe ayaki na enveloppe te aya na enveloppe te l'essentiel tana ye oyo ayaki ko disponibiliser eza déjà ebelé eza déjà ya malunga eza déjà suffisant eza ka patient yango bomona lelo oyo batu mosusu ata soki azoleka na ba moment moko très difficile batu mosusu bazo boya kosunga. Pourquoi? Parce que communauté na biso eza communauté moko oliebo ya kobeti la papa Patrice Maboko o akati batana ye aki kotala en tout cas c'est une yasika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa zala makasi mama zala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonio kwa makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona o etali makambo ya poso ozana ba bouton ozana ba tache ozana ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili produit o eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli.